Ko propulser n'engazo propulser. Fali Ipupa n'engomoni bongo. Aza parmi rare, parmi sel congolais, surtout la musique lelo. Aza parmi sel musicien. Oh, toi, en 2024, mais Aïbi Makambosa en 2025. Bonjour Yanga Bandeko, je pense que santé aux alabino bien et mon collègue alabino bien ici et l'homme se signature le VP Ndenge Masole Kendaka Bino Moko Boyebi qui te réside à Washington ici. Sinon, on n'a pas de problème avec qui que ce soit. Toujours au Salaga, Maskambo, Bisoto Lingi, tout ça. De la Mokina Tongo, Naye Musala, Nenge Makambezo Kende. Puis toujours continuer à couper ces links na YouTube. Ndenge Masole Kendaka Bino Moko Boyebi. Ngana Ibisaka Bino toujours que je suis Oyo Nazali. Moye Muta Changeang Ezateli. Kambona Mojote Kimele Kina Motema. Yako Sakanate. Comprendre malgré tout ça, n'a pas problème, mais tout le kaka Kimi Zalaka toujours. Toye Lelo. Na masolo kaka ya musique ndenge masolo ya musique ezali na yebisa kabino il faut pas oublier que musique ezali industrie ya divertissement, c'est-à-dire tant aux ana kati ya milliard musique il faut zalaka toujours ekenge oyebaka makambo nini ezo tout autour ya yo kozalaka mingi tena kati ya musique bon musique yoki kochona dene kidiba ba musicien bazo ko progresser yo zo ko progresser te surtout bino ba bozana nzela muluki bino batu bozana Kinshasa na bo comité biso ba ota musuto komi atato okufa na biso ba pauvre mais na komi déjà na zalaka côté yo soko za musika il faut zalaka kenge na vie na yo otalaka makambo ndenge zokende kozala kidiba tende kozala toujours ekenge ici et l'homme se signature le vieux père na yeko beta masolo ka ndenge bakambo ekende ezo okende batu tu bazomona fonctionnement ya mouvement o ndenge zokende mouvement autant ebandaki Nabanza bisozo zaki ba pionnier dans l'ombre to lo baga mingi te mais bato bayebi to za déjà na ba emblème bato zaki na ba na Bercy to kendeki ba U Arena to kendeki ba Ovo Arena et là to rateka ING Arena mais ezaka point moko to manquer mais to za ko tala makamnenge zo c'est-à-dire mouvement zaki toko mais na ningi na beta moi c'était na moi likambo na sala ki vidéo moko dernièrement ezaki vidéo teme na zo ki short vidéo moko ya batu makambo saisa ya banaye koloba titre nango na cheki na lobaki saisa ya zabi akome biloba loba batebele ba cheki ba commentaire ba lobaki yo ba koloba le VP saisa ya zo ko défendre saisa ya zo sala boye saisa iboye mais ndenge na esa rabino biso doza ba warrior extrême c'est-à-dire to monaka musika bato batebele bazo kolanda Fali soki bo fani bo raisonner bo tala ndenge nini makambo ezali mutu nyonso ayaka pembe na Fali ayaka toujours poza na moi profit na ye a profiter na likamo moko boye na audience moko boye pour bato bachaeka siko na ye ko raisonner na tali makambo saisa ya zako sala en tout cas selon ngai nazomona saisa azopesa faire un PV selon ngai pour le fait que batu y a zoro critiquer na eu des problèmes ni c'est azaka na on a fait été mais le fait qu'il y a ko critiquer a toujours faire silence y a faire et ben na sala que batu ba cha faire ka na ebite soki bozo ko remarquer loko na tous ces derniers temps faire rigolo azolo baté mais batu bazo ko attaquer pour de rien aussi longtemps bozo ko attaquer les na likambu nini et l'explication ça ça zo kolinga ya kopesa nanongo yebi ngote batu ba yebi ngo déjà komba le fait que ça ça zalaka na Fali batu ba yebi que ça ça zalaka na Fali ezobima c'est comme si ne dit Fali mudaza kotinda ye alobara est-ce que tant ba betaka masolo na Fali ba betaka masolo ya bongo ou bien ça ça yeka koloba biloba loba poza muta théâtre point d'interrogation mais bino ba warrior bozo tala ndenge te ezana kaka ndenge ba golo ba selaki na distraction na makambu ya nani Gauthier Sey bozo ko se rappeler makambu Gauthier Sey ndenge kendaki ti c'est le ya qui révéler faire bokeba Gauthier Sey azoko audience ndenge Sey yazo kende ça y a commis ko bima o déjà troisième fois zo bima azo bimela likamonene ya commis porte-parole ya Fali ou bien commis engagé ya Fali aya ko kolobela makamba Fali les faits aza koloba bango bato bazo ko chaeka
or tu fallait bakene botala ba vidéo ya fallait bimisaki clip na ye ya sika clip bimaki mais batu bapesi attention siko na saisa ndenge mo to mona iga ba leki na biso ba nani yoyo Joel Show après You Arena batu ndenge bachaki eka c'est la même chose n'est ma solezo kene, c'est-à-dire biso ba les vieux pères tozo tala na musika tozo uzimele kaka mais moko muté me beti na bia fona éveiller bato soki na tiki bato boye boko perdre c'est le moment il faut botelema bato boza pembe na sai boye bisa ya tika koleka na komba fali c'est bien oyi kolobela fali mais na façon azo kolobela ngo eza kolakisa ka azo ko provoquer likamba azo ko provoquer faire pourquoi azo kolinga réveiller faire mutazana ende ngazali pourquoi bozoke ne kotumbola ye bozoke ne kopesa ye toujours que bolinga bola musaye nani ngo na Afrika ebite ke fali azali kola faire nani ngo na Afrika ebite ke fali azo ko beta basali ya minene nani ngo ebite ke na Afrika fali azo ko préparer na 2025 masolo wana est-ce que ba faire nani c'est ça ya ko pesa la batu non ça za muta maboke faut ça la maboke na ndenge maboke zo okende mais tant yo ça zo ko bima siko batu bazo mona mais oui c'est comme si bango ba beta masolo na kuzo bon o eza les vieux pères ndenge na Sarabino et soko boyi vérité tali yo pona yebi ke batu musu ba koya koloba tala komi kolobela sai boy tozana problème ya sai te mais nazoko yebisa ibino il faut boza les veiller sai a joué déjà audience au monde audience sai a joué batu bazako tala ye sigo soka komi koleka batu fo ba ya kotala sai au lieu que boke ne bo supporter artiste na bino makamba artiste na bino ezandengni makamezo kenene bon mutazana mato ya koyoka ayoka soki pe olingi koyoka na yote zala na ndenge na yo ndenge masolezo kende sinon botika la kitoko ezalaki rubrique moko ya mukie pona koloba na makamba sai ba comparaison sai azo sala ezo meki nango pona nga eza na sens moko te ayaki na makamba ba bido ba mai ko expliquer batu ayaki na makamba siko azongi suna makamba mususu donc na yebite soki fali mutapesi ye autorisation wana là c'est bien ba yebisaka que bon ça comme porte-parole ya fali Kisinjora alongwe c'est comme ça ndenge masolobe ya Kisinjora il faut Kisinjora fi baye baka batika ko takaka batuma di n'importe quoi ça n'a plus de sens il faut boya ko lobela batu boya ko lobela makambu na bino bawario makambu ezokene makambu ko lobeza tellement belé que bo se comparera toujours be mission sera fali aza danser fali alekiboye fali nyoso wana batu bakomi kolembe il faut boyaka na be mission kitoko bon wana eza l'homme se signature les vieux pères makamba makasi lingi bana sinon biso dozalaka likamona moto de kimia soko boy eza vérité na ebisio mais yo moko komona na venir ndenge ni makambo ekokende sinon botika la kitoko ezalaki l'homme se signature wana les vieux pères tokos à suivre.